Dossier et affaire JB Mpiana, papa chéri, papa Salvatore. Bamosusu kande babenga kaye kulutu. Le président surtout ya groupe BCBG. Banoronanga ba o nyonso balingaka penza JB Mpiana, ba fan nyonso ya JB Mpiana. Bosale la biso kana ba commentaire bisika nyonso o bolandaka JB Mpiana. Boye bisabiso ozolanda JB Mpiana wapi. Likolo nango kombo nini ya kasi kombo nini ya moto openza opesa JB Mpiana na yo na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bande konanga kande na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya kobetela sete ezali tokoya, soki ya kosolola ezali tokoya. Lelo toye penza na dossier pe affaire ya kulutu, toye na dossier ya JB Mpiana, toye na dossier ya papa chéri, papa Salvatore bandekonanga, kande boyebi makambo si ekwe matière si ekoti ya kobanga awa ezate ya kolelisa pe ezate eza bongo. Bandekonanga avana kota na mozindo ya dossier ya situation pe ya circonstance oyo ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse, chaîne moko ya ba information somo. Na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoile Inès TV akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Pour vous informer, c'est notre devoir, eza toujours devoir na biso. Bino pe kolandaka biso eza devoir na bino, s'il vous plaît bolandaka biso na ndenge pe na système moko ya kitoko. Voilà. Toye awa na dossier ya JB Mpiana parce que mbutu ezalaki ya makasi, eza na ba message moko yaki kobima, ba audio moko yaki kobima ke non JB Mpiana a trahir mboka na biso, JB Mpiana a trahir président ya mboka na biso, JB Mpiana a trahir gouvernement na biso. Dossier wana ekendaki mwa somo. Moi personnellement d'ailleurs pona bandeko mosusu o balandaka biso na compte na biso ya TikTok na salelango émission il y a de cela une semaine. On a été ko salelango émission. Bandeko nanga dossier yango ezalaki ndenge nini? Coup de chapeau na ye moko nanu JB Mpiana pona concert na ye oyo elekaki tellement kitoko. Grand merci na ba fan nyonso ya papa chéri, ba o nyonso balingaka papa chéri. En tout cas coup de chapeau. Bonde ezalaka nga na lobaka toujours baza ba star mboka na biso. Pourquoi koya kolobela bango mabe? Toyebi ke mosusu peut-être ba concert na bango basalaka ngo kitoko te, mais en tant que Congolais, en tant que bato toza censé et obligé ya koyaka na façon na biso ya kolobaka ya bien eza bongo. Ke tolingaka koya ko chrétien bango, tolingaka koya kolobelaka bango mabe ezalaka pe bien te. Mosusu tokoti pe toye tolobeli bango JB Mpiana wana va ebimaki bien te, mais balasima bongisa na ndenge ka ya bien. Ezalaka toujours bien. En tout cas coup de chapeau na ba fan ya JB Mpiana bazalaka toujours wana matin midi soir pona papa chéri boende ezalaka na bandi pe madame ex na ye moyena masune bakombo ezate mosusu pe atalaka bamwa banzembo ya ex na ye kande ezalaka bolingo ata libala ata soki ekufi mwa bolingo ata ya muke ezalaka kaka, mwa bolingo ata ya muke ezalaka kaka mosusu vando lobi mobali o petit penza yemba banzembo moko kitoko esalaka toujours toros. Voilà. Dossier na biso ya lelo eza ke tango JB Mpiana
babetaki concert avant nano abeta concert tomonaki mo bambutu bato ebele balobaki ke Jibe Mpiana azo soutenir Joseph Kabila Kabange. Jibe Mpiana azoloba ke non ye aza wana mpona Joseph Kabila Kabange asepeli ata kutu Joseph Kabila Kabange azonga lelo ya kosepela. Kande na yebisaka bino nga nalingaka toujours te ke koya kokota na mozindo ya makambo moko boye oyo natikala komona muto aya koloba. Nga nalingaka soki Jibe Mpiana alingi aloba eloko nayoki na matoi na nga ke Jibe Mpiana alobaki naza pe na preuve ya Jibe Mpiana yeyo alobaki wana nakoya kokonfirme. Mais batuka nde ezalaka Jibe Mpiana sololaki na kunzo oye mataki ebikitaki. Heureusement lui-même toyaki komona na concert na ye ayaki ko souhaiter que son excellence Félix Antoine Tshisekedi azala na pouvoir abakiseli ye ata 20 ans. La famille namoni pe dossier wana eye kosala politique ya makasi, polémique plutôt. Eye kosala mwa polémique ya makasi namoni quelques personnes basepeli na bango te balobi Jibe Mpiana aza penza très bato mosusu balobi Jibe Mpiana a pratiqué ka makambo ya ekolo po bato ya ekolo wana bazaka bato moko balinganaka ka bango na bango. Balingaka kokotela bato mosusu te emati ekiti. La famille tomeka nanu kosala analyse na dossier pona okota pe na dossier ya Joseph Kabila Kabange makambo ebimaki pona Jibe na opesa pe ba explication yango nasala nanu analyse na dossier ya ekolo. Bon, la famille na dossier ya Joseph tango boyokaki tango banungunungu ebimaki tango ba soi-disant message ebimaki bolobelaki Jibe Mpiana Joseph Kabila boma bato ebele awa. Comment ça fait-il que Jibe Mpiana akende ko souhaiter que Joseph azonga? Mais tu as qui comprendre que ezalaki na makambo moko ezalaki nango monté. Et du coup, moi je m'attendais d'ailleurs à ce que les gens peuvent même dire que Jibe Mpiana tout wa poni mwana mboka. Boyebi eloko ezo bomisa biso na Kongo na biso. Eza que toza batu moko tolingi na biso kaka na ebite na lobango ndenge nini. Toza batu kaka ekolo esali boye ekolo aba esali boye. Mais tobosanaka mingi ke biso nyonso toza ba Congolais. Na ndenge toza boye en tant que ba Congolais la famille. Lelo toza na son excellence Félix Antoine Tshisekedi, il y a de ces personnes bazo lingaye ata mukete. Il y a de ces personnes balinga kata ko sentir yete. Mais les jours kaka kolongwa na pouvoir ka babiso oyo to lingaye te babiso tolobelaka maibe tokoya lisusu ko banda koloba Joseph Félix Tshisekedi azalaki bien ye kuto bando sala boye kuto banda komata ye kuto banda ko kita tokozala bongo. Alors c'est vraiment important bandeko nanga bino bolandanga surtout ba fan ya ba musicien tozalaka na mitema bamakambo mosusu ezalaka makambo kolandaka te. Jibe Mpiana na ndenge nga na yebi Jibe Mpiana bien que abanda carrière na ye nazalaki nanga mwana muke, mais na ndenge ya koyebela Jibe Mpiana na mwa connaissance nanga ya muke Jibe Mpiana aza mutu moko alingaka premièrement polémique te. Jibe Mpiana aza mutu moko oyo alingaka toujours komema kimia, aza na sens moko ya komema kimia na vie na ye. Il y a de ces personnes oyo bazangaka kimia na ba vie na bango te. Eza na batu oyo bazalaka soki ka kimia na nzela na ye komi kokota agitation ebandi. Tandis que batu neti ba Jibe Mpiana aza mutu moko avandisaka penza kimia. Ye penza de son côté amonaka ke kimia eza na important. Soki ayebi ke naza star eloko salinga ke nazala star na mboko eza koyemba nanga. Alors ye asefokolizaka mingi kana makambo koyemba. Alingaka lisusu kokota teke no yango balobaki yango basalaki yango bazongaki yango bamataki. Alingaka kokota na babuzoba wana te. Wana penza ezalaka Jibe Mpiana. Jibe Mpiana alingaka makambo teke yango wana basali boye. Yango bomonaka mosusu ata soki ofinga ye. Ayaka ko répondre te. Yango bomonaka Jibe Mpiana mingi muto ayaka ko répondre aza ezalaka nani Roger Ngandu représentant ya groupe ya BCBG. Ye muto ayaka mosusu ko yako répondre makambo mosusu. Et aussi ko répondre na vous allez comprendre que non azo répondre pas que ko répondre ya ye nyonso na ba réserve za ebele. Azo répondre na ba réserve moko ebele.
aboyi na ye komikotisa na bamakambo moko boye un jour eya kokutele ye makambo ya minene. C'est comme ça. Donc, eza groupe moko, basi s'organisa penza na sens na bango pe na côté na bango. Eza bongo. Ya sika eye, ya kitoko eye, batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh, biashara. Aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili, kande to beta kalisolo. Awa mituka nde mituka, oza na posa osomba mutuka. Kande boyebi, benga Gersh biashara, bisika mituka ya kalite, ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara, c'est la qualité, hein? Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo, yo moko osepeli. Soki omati na mutuka oyo, yo moko oyoki, yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Hein? Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gersh biashara Tokos, Gersh biashara, c'est la qualité. Gersh biashara, bisika masolo ya kitoko.
dossier pe affaire JB Mpiana. Ebela bato babengaka ye Papa Salvatore, ebela bato babengaka ye JB, bato mosusu Papa Chéri, bato mosusu Kulutu, nayebi te yo bisika ozali opesa kombo nini pona JB Mpiana, to obengaka ye kombo nini. Kombo nini penza esalaka yo kitoko pour que obenga JB Mpiana. La famille toye na dossier et affaire JB Mpiana na Joseph Kabila Kabange. Tomoni mwambutu mbuto makasi, Zaire eziki. Moto ya makasi ye kopela JB Mpiana na Joseph Kabila Kabange oyo ebela bato babengaka China Rambo. Bandongolanga, qu'est-ce qui se passe? Dossier eza ndenge nini? Makambo eza ndenge nini? Lobata bandeko mosusu yo mama etwalini ovandela ka masolo a batu, ovandela ka bavia batu. La famille JB Mpiana, Joseph Kabila Kabange baza ba personnage public. Ce qui est normal. Na ya kolobela bango, likolo nango JB Mpiana aza star mboka na biso. Sikoyo, bolingi nini? Na ya kobeta masolo na bino? To na ya kobeta masolo nanga? S'il vous plaît, quand même. Ka babino oyo soki toyeli bino ba dossier te basongi te, ka bino bokoya kolobela biso awa keno, bokomi sikoyo kolakisa bino biso bandako na bino, bokomi kosalela biso ba matalana. Mais toyeli bino ba dossier, ba information oyo penza matoi na bino eza na besoin koyoka ata bino moko. Boya kokondaninga pona nini? Lelo na yena dossier ya JB Mpiana la famille, moto epeli, kande ba yebisaka biso soki bomoni milinga. Kuna likolo eza ya makasi, cela veut dire que na CC eza na moto moko ezopelaka. Eza bongo. Na yeli bino lelo JB Mpiana parce que moto eza ya kopela. Zaire eziki. Congolais aleli na kombo ya JB Mpiana. Congolais azondima te. La famille. Awa toza na gouvernement ya Félix Antoine Tshisekedi. Motozo konza biso eza bongo Félix Antoine Tshisekedi. Bako oyo Joseph Kabila na Félix Tshisekedi basala, nga na bino totikala kozala te, JB Mpiana y compris atikala kozala te. Biso nyonso toyebi ke na mboka na biso il y a de ces personnes oti lelo balingaka Joseph Kabila Kabange. Na sala awa émission ya Joseph, il fallait voir combien ya batu bazo linga ti lelo Joseph Kabila azonga. Na mboka na biso il y a de ces personnes o balela Félix Antoine Tshisekedi. Kande boti kolanda awa il y a de ces personnes o balobi Nzambe akata 30 ans na bavi na bango babakisela Tshisekedi. Cela veut dire que batu balela Tshisekedi. Te kolala tolamuki na moni batu bazo benganga, il y a de ces personnes ba bengi nga balobi yo mutoko telaka JB Mpiana, yo mutolingaka toujours koloba bolamo JB Mpiana, mais lelo tosuki wapi omoni JB Mpiana lelo aye ko trahir mboka na biso. La famille JB Mpiana aye ko trahir mboka na biso, pourquoi? Parce que il paraît que selon bango, parce que totikala koyoka ngo na munoko ya JB Mpiana te, il paraît que JB Mpiana a soutenaka Joseph Kabila Kabange. Je dis bien il paraît que. Je n'affirme pas et je ne confirme pas. Mais je dis bien il paraît que selon Batu Oba Benginga que JB Mpiana azo soutenaka Joseph Kabila Kabange. JB Mpiana zo le lakakeno Joseph Kabila Kabange azonga na pouvoir. Félix Tshisekedi akende. Il paraît. La famille, totikala koyoka ngo na munoko ya JB Mpiana te. Totikala koyoka te ke non JB Mpiana yango wana akendo sala émission moko songolo pakata pona koya ko bimisa ba dossier oyo, totikala koyoka ngo te. Mais kande toyebi communauté na biso eza communauté moko okoki koloba A, batie ko bakisela yo B na C. Okoki koloba D, bazongisi yo na C B A. Wana Congo na biso. Analyse nanga na lingi na sala. Bino bo finga JB Mpiana. Bozolo bakeno JB Mpiana za très JB Mpiana za mabe. Boyebisa, boya koyebisa nga nanu. Soki JB Mpiana lelo aye ko soutenir Joseph Kabila Kabange. Voilà.
bandeko na nga kande tobeta lisolo awa ya dossier ya JB Mpiana na Joseph Kabila. Bauti kolanda na ibandeli na biso kande na bande oloba makambo ya JB Mpiana na Tshisekedi. La famille na se ya mokili oyo eloko nga na ye ko retenir ezake nyonso oko sala bato bakoyaka kaka koloba. Soki osali bolamu bato bakoya koloba kutu asali boye. Soki osali mabe le même bato bakoya koloba. Donc mokili ya lelo eza lisusu mokili ya kipaka te o bato bakoloba. Sala o eza important pona yo, sala o eza important pona famille na yo, sala o eza important pona carrière na yo. Parce que soki okomi ka mutu akolanda banani balobaki, banani bamataki, banani bakitaki. Yango bomona bato ebele bakomi na niveau ya ko se perdre. Pourquoi? Parce que bango na mitu na bango batie kaka non parce que mutu kinganda sala ki boy, moi aussi je dois faire ceci, je dois faire cela. Yango wana ekomi ko bomisa ebele ya bato. Alors, sala eloko omoni ke non eza bien pona yo sala yango. Soki omoni ke eloko eza bien pona ngate, en tout cas, sauter na yo ekozala toujours important. La plupart ya bato lelo bazokweya likolo kaka na sepelisa bato. Likolo kaka na sala boye. Mais nakolinga kosala makambo malamu o bato mosusu balingi basala, yango tokomi komona lelo liwa ebele komi kokota. Yango tokomi komona lelo makambo ebele komi kokota. Alors tozalaka keba. JB Mpiana aza mutu moko oyo alingaka tellement problème te, je dois l'avouer, je dois le dire. JB Mpiana alingaka ne problème te. Bisika nyonso akendaka alingaka toujours kotia kimia. Bisika nyonso azalaka alingaka toujours azala na ye na ndenge moko bien. Mais bisika oyo amoni ke awa bato balingi nga te, en tout cas JB Mpiana de son côté pe ase retiraka. Il est comme ça. Alors soki mutu azopesaka bino espace, soki mutu alingi na ye likambo te, de votre côté pe boyeba ko respecter mutu wana. Et puis na ndenge ya kilelo, na ndenge ya mokili ndenge tambolaka, mutu na mutu aza na choix na ye. Il y a de ces personnes de leur côté bayebi ke nga na lingana na nga Joseph Kabila. Il y a aussi d'autres personnes bokoti kozala na ndako moko bino nyonso, mais papa lingi Joseph, mama lingi Kabila, alingi Tshisekedi. Cela ne veut pas dire que non, parce que maman lingi Tshisekedi, il faut to bomaye, il faut to salaye boye. Ça n'a pas de sens. Mutu na mutu azana ba choix na ye, mutu na mutu azana ndenge ya komone la makambo. Soki nga mama etwali na monike, na mboka na biso avant Tshisekedi azala. Tozalaki na Joseph abando sala bien koleka Tshisekedi. Na opona Joseph. Mais soki na monike na série ya Joseph, ya malonge bano salema te. Tokomi bien depuis Tshisekedi akoma, na kopona Tshisekedi. Eza bongo. Donc tokoki kobanda kotiaka bato mosusu mal à l'aise que non parce que ye aza star, il faut kaka soutenir président otoza nango. To mona biso nyonso basala nzambe kutu. Le frère Franck Moulaja. Le frère Franck Moulaja ye wana atretaka na ba M23. Ya poni na ye kuna, apona na ye Corneille Nanga, apona na ye Joseph Kabila Kabangi. Eza choix na ye. Je sais qu'il y a de ce moment où babande olukisa ye, bakanga ye. Mais etikala nango ko simba te. Pourquoi? Parce que bayaki ko comprendre que aza mutu aza na ba choix na ye, aza na ndenge ya monelaka makambo. Eza na ba makambo susu o tokoki ko corriger, eza na makambo susu mutu na mutu aza libre. Surtout mutu oyo aza ya kokola. Eza ta ndenge toza boye, babiso tosi tokoli. Et pas ya ba parents, eza na makambo mosusu ba ndo salela biso pa ya ba parents tant toza na ndako ya ba parents. Mais tango ba moni ke tokoli ata soki na no balite, eza na makambo mosusu ba yebi ke yo po ozwa na droit ya mo makambo moko songolo pakata. Eza te ke non nyonso kaka il faut kaka papa salelanga, mama salelanga non. Au moment oyo mutu azokola, okomi ko comprendre ke eza na babilo mosusu na koki ko sala, eza na babilo mosusu pe na koki ko sala te. Vie kendaka bongo. Alors, bo tenir JB Mpiana ba rigueur te. JB Mpiana soki aye ko bakisela Tshisekedi 20 ans, c'est son choix. Soki lelo oyo aye ko changer makanisi na ya lobi ke non, à partir d'aujourd'hui na olinga lisusu Tshisekedi te, nga na poni Joseph Kabila, c'est son choix. Biso toza banani to ya ko intercaler, toza banani to ya ko stopper, toza banani to loba te ke non, oyo ko sala te onde ko sala. Ça n'a pas de sens. Alors totika batu, mutu na mutu a vivre vie na ye selon ye moko. Mutu na mutu a sala ba choix na ye selon ye moko. Toza na pays moko ya la démocratie. Tozala na pays te que non la démocratie, mais batu mosusu ba se sentir mal à l'aise. Ça n'a pas de sens. Il faut tozala na pays oyo mutu nyonso azo se sentir à l'aise. Mutu nyonso bisika avandi amoni que non awa
nde place makambo evandaka awa nde sukaina oyo tobengaka sukaina ekozala toujours et encore malamu mingi. Ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko